Toki koyeba oya saki ya nini? Saki ezaka mbongo etoni na kati arrête. Soto 6 tofula pe ba dollar. Wow. Mais na osenga foto côté paquet moko moko. Rosé, Boti Koloba. Eza mabe Boti Koloba. Boyo kate chango wana to bando côté. Paquet ya 200 ren ezaka 100 000. Oeza ba Kazamoto. Crazy. So tala na sima ba betango Kazamoto. Mon uniforme ya ba Japon. Forme ya to lati jean, lati chemise, lati polo. Forme donc ça dire que ezali de Japon. Yango betamara ezana ensemble na ngona pantalon. Ou eza jaquette Kazamoto. Mon ijara pantalon na ngoninge ba betango. Il faut comme on mais ça va de bon on a Facebook tant congolais au compte bon soit ça autant na rien à côté na Tunis ça pas tuni na cher na Dolce Gabbana oh 65 000 bon papa ça qui a mal à compter et ça na ba diamant no compte Dolce Gabbana na ba diamant Dolce Gabbana papa il service au la tramin d'Italie la tramin d'Europe ti si quoi ça la maison à Dolce Gabbana na la tango déjà une année passée. Où est en collection avec ça? Où est Giorgio Armani? Crazy. Où est en collection à Dolce Gabbana? Wow, crazy. Jaquette nangana lati, costume, il y a valeur à 64 000. Si. Costume gaga, il y a ensemble. Château Zela to zongo bien ça va mon ami. Vertige à Mongo. Même la banque bazar en Mongo. Même la banque bazar. C'est normal. 100 000. Papa, Luka beta ngo bien fait que ça va te. Na yebi ke ba ferré oyo. Bon katana déjà au mot des athées. 100 000 les athées. Donc vous avez ba système ba diabo. O ezape na quoi? Mbongo ne mbongo. Cash ne cash. 300 000. Ok, comptez. 400 000. Il n'est les sous. 500 000. Il n'est les sous. 600 000. Il n'est les sous. Bolanda, botala. 700 000. Donc 700 000. Zambon solo. 100 000. Pyjama avec ça. Rosé. Oh, mon ami n'a payé en 80 000. La série à Ramada. Rosé. Il y a une collection avec ça. Rosé. L'équipe a la mituka. L'équipe a la beauté. Un Congolais. Un Congolais qui s'appelle Mikoto Tozo Benga ene na Ebisibino. Tozo Benga Kingmaker. Oh, 100 000 $. Kingmaker o solo ba ke yenda no makaba king. Yenda no makaba tout ba ferré Afrique du Sud. Descend. Bozo monde. Papa compte dans bon fongola. Kenango. Mais na bi ba ferré belé ba luka ba ke ça ba fake ko ba luka ba longola bi. Mais ba fake ezaka pembe. Mongo fake ezaka pembe. Mongo fake ezaka pembe. Affaire oyo. A olira ça la fake peuple bokanga e. 00. Tozo tcha. Toto qui ça est compté. Tiens, bien, vendu bien. Alors, c'est très 00. $10 000. 10 000 $. Vexas o boyoka Vexas. Versas Bana Vexas bango o bateka ba Vexas. Bayaki, yeah, in a maison Vexas. Oh. Yeah, sister, okay, you come to visit me, you can tell them, okay, my what sister, is the can visit? you say something? Vexas. Why you come visit the king? This is the today? VIP, big customer. Oh, you didn't see him the time I buy in my Facebook, the time I buy in a Versace shop. Yeah. Mr. Solomon King is our VIP customer at Versace. Always spend 100,000, 200,000.
And every time when he leaves the store, he makes us happy also. We're able to buy groceries for our families. So for that, at Versace, we have something for him. Thank you so much. Et au lieu de la mort comme mi balé. Balobi loko moko na nita so linka éclaircir c'est que aza VIP ya casta na balango. Oza casta manamba wana so mabloko ba 100,000 la kitisi 200,000 400,000 a kitisi le bossa table. Yango lelo ba yako ko honorer ba memela ki eni na Versace. Écoute ni pena biso batamendia bota na ba whisky bazomela. Bota la na ba monde ba tawa. Versace. These are my staff. I'm the manager. Merci. Cadeau pour na King Maker. Ba Versace. Ba Cherry Mugler. On y a un cadeau. Eza esilate. Esilate Anita show ya Masika. Na fongola masiko. Afongola lelo. Pardon. Tango. Ba mafuta. Ba parfum pesali. Tango. Nous y parfum en carrément. Donc c'est bébé. Voilà, là c'est Anita Show. Bienvenue sur Rolandanga. Je sais que vous me suivez toujours en live, en direct sur Congo Mokili. Je suis à Santon. Aujourd'hui, de Mokutana Congolais Moko Abengisi Anita Show. Alibi Lelo, Alobi Lelo, c'est le 31 décembre. Donc, les bilan. Les Congolais Banambongo, en Afrique du Sud, les Congolais Banambongo. Les Congolais Mbongo Bazali. Entre pas King Maker, King Jenga. Donc, on a bandi à partir à Awa. Place Bozomon à Awa. Place de là, Bamiro mi balé Kabwani. Donc, les bandits banda Awa. Tozo Kenango. On a une image qui est à la caméra. Derrière la caméra. Tozo Kenango. Binomo Bozo découvrir Boyeba. King Jenga Azalinani. Aza parmi les ferrés congolais en Afrique du Sud. Moi, je fais que mon travail. Là, c'est mon tabenginga, là, dans l'image équipe Nanga, tout télémi. On vient faire notre travail. Et aujourd'hui, la dernière fois que vous m'avez vu, j'étais à Kinshasa. Aujourd'hui, j'ai été appelée rapidement chez King Meka Salomo, qui est là, à Zozela Bisso, pour Nayamba Bisso, Nanda Kunae. Surprise Nini, oh King Meka Bombel Bisso. Ngai Nabino Anita Show, Tozoye Bananute. Alors, Anita Show, nalingi lelo, yona dani image bozala awa. Alors, biso yo tozo kende, déjà il pas King Meka, pour découvrir rien. Pourquoi toye awa, Anita Show, a outil consultation, la Kinshasa. Et lorsque je vous dis qu'Anita Show, c'est le passage obligé. Donc vous ne comprenez pas, mais lelo vous comprendre que pour les cas quelque part, pour m'occuper mon âme, il faut le pas Anita Show. Là, ils ont to banda awa total nani mutu kondiye Daniel Zoé Fabio Loko ba même dernièrement mutu ka oyo je crois ezaki oyo ba chama eza kombo ya grande sœur na ye oyo akufaki dernièrement l'année passée tozalaka mpe na matanga abe akantaka grande sœur na ye na mutuka donc toza ba congolais Anita Show et passage nayebi te po anini lelo oyo King abengisi ngai mais tokota azozela biso déjà bomona ye bomona mère de mère abi mère de mère omokonza bamama atelemi yo na ye moko donc ozela Anita Show mokonza bamama kimapesa mboka avec respect te wana King Meka Anita Show ya koti oyo bakotezokende Kongo abiki bakongole bana mbongo te na Afrika sina kosi yo pe bakongole bana mbongo te nana kosi yo otanga ani mashi na bino oleki bango na bamituka oleki bango na babote
Droite parking na sima na moto. Oh, mokonzi ya bamama, mère Sandra, mère à palais. Aloba pe mingi te azaka calme mingi mais force eza a bino moko omona biso tokumisaka bacongolais baosala mosala. Vous m'avez vu, j'étais à la consultation chez le président de la République et aujourd'hui Anita Show est ici en direct chez King de King, King Meka Mikolo to King Meka oyeba kwani tolobi ko eza le 31 lelo te masolo ezoclotire yango King asepelaki ke ntango abateli bango na bomoye banda japon ki lelo alingi ke tomona bino batondimata amokonza bafere d'Afrique du Sud toleki bango na forme tomata omoni bino mo bamoto omoni bino mituka tomata mosusu ya mwana tokofungola Anita Show en direct avec vous. Vous êtes talent à clé, la bosse à clé, le coloane. Ah, clé. Maman Sandra boy koloba pesi bango na bato nyonso. Maman Sandra pesi mama Sandra il faut non on koloba. Ba koloba pesi Maman Sandra koloba ke o pesi ba se ko pesi ko ko ba koloba. Le le Anita Show chez King vous voyez Aïcha. Donc lorsque je suis là ça veut dire qu'il y a de bonnes choses. Si vous voyez Anita Show quelque part ça veut dire que à confirmer. Ah vous n'êtes pas maman Sandra. Ah vous n'êtes pas King Meka. Benga ke King Salomon Mikolo to benga King Meka. Tozo mata preuve à la pluie. Tozo live hein. On mata preuve à la pluie. Maman Sandra bilelo. Boyoka. Bon on a dit mais comme aujourd'hui, c'est une façon pour lui à le bilan. Bon, il y a le bac qui est oui, qui a tout ça na Sandast, la carte à Santon. Donc, tout d'abord, il faut présenter. Donc, toujours, il faut présenter notre récit. Jaquette Nalati ensemble, au prix à Linette. Linette Nalati, nouveau modèle, collection Sika. Prix Nango Yangoana. 20 combien? 20 combien? Linette Gana. 20 combien? Si. Total 26 698. La wana pour la Linette. Ça tout le monde est mon ami à la caméra bien te pour les Congolais va tembe. OK. Jaquette Nanga Lati. Costume. Il y a valeur à 64 000. Si. Costume Gaga. Il y a ensemble. Château Zela tout bien ça va mon ami. Bon, oh ils apprennent chambre. Mon chambre oh son était on a 130 faut bah on charge le roi bah oui Wow. Dans la chambre fort. Je vous dis déjà là nous sommes en direct. C'est pas nous sommes pas en direct, nous sommes live. Là vous voyez tout ça c'est pour les King Meka King Salomon. Ces derniers temps on l'appelle le nom de King Meka qui est là. Alors Dolce Gabbana. Papa yep sabi so ola ta mingi ta livre, ola ta mingi ro. Si si quoi ça la maison Dolce Gabbana, on l'a tango déjà une année passée. Où ils ont collection avec ça. Où ils ont Giorgio Armani. Crazy. Où ils ont collection à Dolce Gabbana. Wow, crazy. Où ils ont collection à Gucci. Rosé. Dolce. Rosé. Pyjama avec ça. Rosé. Oh, mon ami n'a payé en 80 000. La série à Ramadan. Rosé. Il y a une collection avec ça. Rosé. Mais au moins il forme. Au moins il va pied sur le roi, va pied sur le roi. Où ils ont Kazamoto. Crazy. Sur le talent à Sima, va bétango Kazamoto. Mon uniforme est au Japon. Forme est au lati jean, au lati chemise, au lati polo.
formé donc ça dire que ezali de Japon yango ebetamaka ezana ensemble nango na pantalon pour eza jaquette Kazamoto moni jara pantalon nango ndenge babetango c'est ça bien griffé. There we go. Ziato soit griffe ndambo. Kazamoto. There we go. There we go. Let them see, let them see, let them see, let them see. Ok, mon ami. Dans la première chambre, tu as la deuxième chambre. Donc, chambre est pour la bilamba, c'est là. Na sapato. Na sapato. Ba collection ba sapato, autoza ba collection ba jean. Partout awa. Ah oui, ça va collection ba griffe mignon so atanda. Ça juste pour moi. Alors, on dit la chambre maintenant là, là c'est la première chambre, là où nous étions. Nous partons à la deuxième chambre. Justement pour vous dire que dans le star américain, sportif, il y a Minene qui disent que la Sabino va catch les lots, tout à l'heure. Jaquette, il y a pyjama. Autre côté. Il y a pyjama Texas. Au latango, avant, Batutu. Et Tigalara et l'eau, montre le roi tapis. Vous avez ma collection pour moi. Ah, vous avez ma collection. Vous avez ma collection. Américain, qui ça va, ma chambre, ma vêtement, la bino, aux uns, va congolais, au bon là, ce sont des sacs, vous pouvez voir, à sac. Et je vous rappelle que je suis chez King Mecca, de King Salomon. Dans la collection à ceinture. Forme déformée, griffe de griffe, griffe de griffe. Bon, côté manette, pose en manette. La vitre, vitrine. 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 Oh, mon la gamme, au bout dans la daguia. Collection. Moi, ça roule, taper mon bal à rouler. Awa lisusu, awa. Efu mama. La oe ezali boutique King Mecca. Nous avons la carte ya boutique, ya ba boutique na carte ya palais. King Mecca, tout le monde peut avoir facture. Il y a des biloko belé merci goyo cousin. Soit ça kambongo yaka koto to compter yango na masoli banda biloko tu bomona ba facture nango yango yo eza iloko lokuta te bomona ba facture yango eza biloko esombami na bambongo ebele donc Anita Chou est en direct avec nous aujourd'hui avec le King Mecca le lot King toki koyeba oya saki ya nini saki ezaka mbongo etoni na kati barete soto 6 tofula pe $. Wow. Mais na osenga foto kote pake moko Rosé, Botikoloba. Eza mabe Botikoloba. Boyoka te chango wana to bando kote pake ya Saren ezaka 100 000 oyo pe ya Saren ezaka pe 100 000 kote soki 1 million ochango ezala bloc 1 million bloc likolo 1 million bloc likolo. to dîner na volume ke poto yoka bien kiko wiko expliquer o eza combat oyo boye 100 balles
Et il faut pas saper mutu moko toucher. Yaka journaliste ya Simba. Yaka côté na ngaboto sa ngano to kende die. De voiture et sikoyo pesa phone no. toleki toye na kati ya ndako tomati tokoti na première chambre Problème deuxième chambre ya basas vertige ya mbongo. Vertige mbongo. Même la banque bazar mbongo. Même la banque bazar. Papa, Luka beta ngo bien fait que ça wa te. Na yebi ke ba ferré oyo. Bon katana déjà au mot za te. Donc ozakana ba système ba diabo. O eza pena quoi? Mbongo ne mbongo. Cash ne cash. 300 000. Ok, comptez. 400 000. 500 000. 600 000. 700 000. Donc 700 000. C'est un bon solo. 100 000. 800 000. 800 000 déjà. Donc, pour la première fois, on a 800 000. Donc, mesdames et messieurs, comprenez mon émotion. Donc, 800 000, 900 000. Bota, Yassika. Yassika. Donc, c'est 900 000 déjà. 1 million. Mesdames et messieurs, 1 million. Oh, naza millionnaire. Millionnaire, quand on a 1 million. Des preuves. Déjà. Oh, il y a crédité à cash. On continue. 1 million déjà. 1 million. 1 million déjà. Ok. 100 000 sous yango. Tu continues. 200 000. Joli. 300 000. Joli. 400 000. 400 000. 400 000. Après juste nassement il faut faire biso sekele na ezanini asila katia bana silanya il faut être biso pe sekele na ezanini Kolo tobi sous tolobela sous ma forme te ma carte plan d'ensemble sur le système ya ba hôtel na 5-star hotel na ba parler lisusu zomol auto clôturer ma forme to na ba property 600 000 ko na ba property na hotel 600 000 déjà mais tozo bakisa lisusu alors ba binde vie 700 000 frère on a déjà 1 million déjà Mpanzi hein. Ah, tu vas continuer. 700 000. 700 000. Bobanga été, Bomuna na force, on a 10 000 $. 800 000. 800. 900 000. 900 000. Lyon. Plan d'ensemble. 900 000. Lyon. 1 million. Lyon. 1 million, 2 millions déjà. 2 millions. En live. Tous en live. Les 31. N'a pas si permission, tout la ferré. Déjà 2 millions. N'a pas si permission, tout la ferré. Pas mettre à nous les moments. Pas mettre à nous les moments. Ça va tout. Ah ouais, déjà 2 millions. Concert Nini Oyo. Guichet fermé. 100 000. Pas besoin de guichet fermé. 100 000. Pas besoin de guichet fermé. Ok. 200 000. Jolibilité. Arabi Allah. Un milliardaire bazan Mboko. Moko. Même banquier à Mbongo. 200 000. 300 000. Nous allons continuer. Et je vous signale que ça y a Congolais. 400 000. Ça Nigérien. 400 000. 400 000. Déjà, dans le micro compté déjà, nous allons continuer. 500 000. Nous allons continuer. 500 000. Nous allons continuer. 600 000 bandeko. 600 000. En live. Les andotote. Nous simbango. 600 000. 700 000. 800 000. 800 000. Live. Il y a pour les arrêter. Voilà 900.
900. 900. Il y a solo. Il y a mon solo frère. 3 lions. 1 million. Et vous, il y a 3 lions. 3 lions. 1 million. 1 million sous. Donc, au total, tu as combien 3 millions. 3 millions. Bon, ils ont 50. Il faut l'action de 50. 150. Bon, c'est fou, là. Donc, 250. 350. 350. Tu sais ce qu'on a $. Oh là là. Oh non, 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 ce n'est pas vrai. Oh, ils ont un Congolais. Un Congolais qui s'appelle Mikoto Tozo Benga Ende na Ebisibino. Tozo Benga King Meka. Oh, $100,000. King Meka, oh, solo bake yenda noma kaba King. Yenda noma kaba tout ba ferré Afrique du Sud. 200. Bozo monde. Papa compte dans bon fond là. Kenango. Mais nabi ba ferré belé ba luka ba que ça va faire ko ba luka ba longola bi mais ba fait que ça rapembe. Mon va faire que ça rapembe. Mon va faire que rapembe. A ferré oyo a olinga ça la fait peuple bokangaye. Bokangaye donc ça veut dire que devoir à domicile. Devoir à domicile. Peuple na esibino a ferré oyo a olinga ça la ba fait bokangaye. Fait que ça rapembe so bo monika mbongo za pembe fait. Tu as sa machine. Tu as la machine à mbongo ya ko. Ya ko checker mbongo. Ya te machine à compter mbongo. 16, 7, 8, 19, 20. Papa Tchana et deux, on dit là, c'est la machine. Au moins, c'est facile. Ça va. Yango, photo tanga. Botanga, Vous avez 00. Tozo tcha. Toto qui ça est compté. Tiens, bien, vendu bien. Ah, street, 00. $10,000. 10,000. Premier yas, les autres chango awa papa. Baba Les autres qui sont dans la est là, ils ont marre. Ils ont pas mal. $20,000. 20,000. Ya liboso yango oyo, ya mibale yango oyo tozokanga. Ya misato yango oyo tozokanga. Donc, ça va démonstration, non, non, bah, Congolais va ça la beauté. Oh, combien? $30,000. Plastique, c'est ça. Toche awa. Voilà, quatrième. Troisième yango tozokanga. Quatrième. Tous à moi pause. Et puis c'est combien? 40 000. Tous à moi pause. 40 000. Mais dans ma boque facilité. Eh, naïbi kezali. Tous à moi pause. Appel important. Ok. Donc bon ça tenga il faut na présenter. Zobo, quand on a photo, journaliste Zoa. Il y a quand on a photo bien. Photo na na. Toki na kotoka. Photo ka maman. Non, c'est ça magique. Photo ka. Oyebi ke na uti consultation non? Oyebi ke na uti Congo. Libanda pe to swaki yango te na kata balcon to vezali Na monka kinga lo. na caméra ovandi a soka pa mouvement mon hélicoptère mai pe yango wana piscine pe na toki makasi. Na otoka nini na otoka vertige na moni ya. Na sapato. Tokumisaka ba américain te. eloko tosala ngo lelo mpona tokumisaka baétranger te. O nigérien wana milliardaire, o américain wana alakisa biso bachambre. Lelo tomoni chambre ya congolais ya Eric Jenga o bino nyonso tu boyebi me mikolo tobenga King Meka, King Salomo, o bimisa bafere na Afrique du Sud, Anita Shaw
tanga lobaka zaka passage Maman Sandra na donc Sandrine Sandra nga linka olobelo moko mama senga mama loba oza pa na ye avant na bando loba na mona yo ba buchi e ore masamba nyonso tomona yo déception na osekele na bino eza nini bosila te banda janvier ti décembre kaka yo wana okende opesa badonation na l'église kaka yo wana okende opesa badonation o bato batemi na bango libanda masandra sombo te mesui ezala yo mobali na mais sekele na bino ya production wana okozalaka makasi eza nini mama bana yes ava tobanda tokomisi na nzambe na journal lelo nde biso tokomi oyo ebele mpe batiki biso bakomi le 31 oyo te me biso tokomisi nzambe donc baye mpe babungisi bandeko na temps oyo ya bamaladi oyo donc nzambe asimba mitema bandeko wana bato nyonso tobanda na kimia secret eza kaka priere kotambola na trois chemin kobanga nzambe donc nzambe akoeleve yango wana kaka secret na biso nakeli so lelo moko ebimaki banguna na yo nayebi te so banguna parce que nga nazokose rappele na époque wana bato ebele nga moko natelemi témoin tosala makambo ebele mpona bacongolais ya kopesaka bacongolais biloko ezalaki fake te mais otelimisa groupe moko baya kolelelo liboso ya ndako opesa bango mwa baenveloppe esungasunga bango liboso office esunga bango mais congolais acontredisa ke ezalaki makambo ya lokuta lelo opportunité epesameli yo na nita show oloba ozalaki fake babi otiaki ba 300 reine mbongo nyonso masana totania na ndako vraiment tela ba 300 reine baenveloppe na lockdown mais wana eza bato nde balobi mais bino omonaki bato wana lere baotanga baenveloppe oyo bazwaki donc epa na ngai ndeko na ngai azaka congolais te ndeko na ngai zimbabwéen ndeko na ngai sud-africain ndeko na ngai donc noir nyonso to aza ndeko na ngai mundele nde aya kokata alobi o zimbabwéen o congolais mais toza bandeko donc tolesaka mpe bacongolais ntango wana epesamaki ke donc nasala po ezalaki na temps ramadan esengaki fo osala sacrifice mpona nzambe asepela donc yango tosalaki yango donc oyo babetamaki mabaku donc ezaka bata mitema mabe po moto aza motema malamu lere moto asali malamu fo sepela nango fo sepela nango yo mpe tuna yo koya parceke yo osepela te omoni biso ere mo bacongolais yango omoni tokoma koevite bandeko na biso ere mosusu okoya boye peut-être na dévie yo mpe mpona nini kobanga kaka babiloko mwa ndenge wana baproblème toujours na communauté na biso tolingani te mais communauté na biso mpe baliaka ezaka te olesaka basud-africain baza mpe banoir ka lokoomona mpe lelo ka liboso ya caméra lelo liboso ya caméra tolongoli na okuru mpenza bomona mama Sandra ndenge okipe anita show lelo donc pour vous dire que bacongolais basalaka po eza mpe mbala liboso te tolia eza mpe mbala liboso te siko oyebisanga masana nga mpe nabombaka te nga aza journaliste international mama yo pena ndenge oza wana oyo tomoni kaka ya mobali na yo donc awa eza maison kaka ya papa na papa babuti baversas masana nyonso wana yo autorisaka papa mbongo kaka baversas babuti okita lobiniki aclôture siko masolo donc eleki ebele donc aclôture na mito soki komi temps ya kosala misala mais siko tomona bino aventure awa kaka lobi tomona bino na shop kasi toa na fin de l'année lere tobiniki toclôture leo le 31 tosilisi ozomona lere tookota siko janvier lobi masolo mosusu mpe bandi donc makambo minene bahotel donc olembaka mituka te mama epesa bino osala ndeni loyo lamuka oza na Ferrari lobo lamuka kuna okoti na Mercedes lobi na Bourgogne olembaka yango te masambo osalaka nde nini mpo yo moko okose partage lelo oyo lobi oyo nga na mwana nzambe donc oyo nzambe apesi tozalaka na biso à l'aise toujours so esengi ona bimako to na bimi so mpe esengi koto na kei soki Rolls soki Ferrari soki Mercedes donc posez toujours. Voilà, moi je fais pas seulement la publicité des étrangers. Nga na émission Anita Show na Sarabino, moi je fais la promotion à Versas o boyo kaka Versas. Versas ye. Bana Versas bango o bateka ba Versas. Bayaki, yeah, na maison Versas. Yeah, sister, okay, you come to visit me, you can tell them, okay, what is the visit? Can you say something? Why you come visit the king? This is the VIP, big customer. Oh, you didn't see him the time I buy in my Facebook, the time I buy in a Versace shop. Yeah. Mr. Solomon King, the VIP customer at Versace, always spend 100,000, 200,000.
And every time when he leaves the store, he makes us happy also. We're able to buy groceries for our families. So for that, at Versace, we have something for him. Éolienne à la mort comme mi-balé. balobi eloko moko na nita so alingi éclaircir c'est que aza VIP ya kasta na balango oyo aza customer number 1 asoma biloko ba 100 000 akitisi 200 000 400 000 akitisi liboso table yango lelo bayako po honorer ye bamemelaki ye nini na Versace ekutani mpe na biso batamende botala na ba whisky bazomela botala na bango monde bakawa Versace. These are my staff. I'm the manager. Merci. Cadeau pour na Kingmaker. Donc Kingmaker. Ça veut dire que Mr. Pay Cash. les logo sont à temps. Babi Mr. Cash. Babi Mr. Bozo yoka. Les logo sont à temps. Bana kin. Bana mikini bana braza. Mon les logo sont à temps pour na kita pour na travailler na sala mama ba hôtel. Na baksa sous ba palais. Na en 2005 mais sengaki faina qui n'a pas pouvoir. Alors sengaki e faina za la prêtre number 1 numéro 1 na Dolce Gabbana na zwa médaille na bima numéro 1 na monde entier na Dolce Gabbana na take lisusu na Gucci na bimi numéro 1 na Gucci na ke na billionnaire na bimi numéro 1 na billionnaire na ke na Louis Vuitton et so bobi soir à Louis Vuitton na beti jaquette au fali a beti na Bercy maman monango na jaquette au fali a beta après confia kei a payé à part Rwanda ndesiko to ero clôturer na Versace to bimi sous numéro 1 na Versace dans tous les griffes to kanyango yango moni siko tema to travailler trop tout ça sur la table na mama forme était maintenant no beta ga toujours forme yango za bakila tout ça sur la table le sous mama carte maintenant no conduit toujours ba car à griffe mais na moment oyo soki na leki na boulevard des stars na l'obligation mama ba hôtel property mama ba hôtel mama ba palais pour mama ba car ba forme to clôturer mais toi ne rebête toujours forme toi ne rebête toujours donc au cas to bêti toni to ba eloko nini nzoto lati lelo griffe oyo esa nini oyo eza lokola griffe comme la ngwana yango yo mais ça va de bon on a Facebook tant congolais au compte mbongo bon là to mona ki soit ça autant na rien na côté na Tunis ça pas tuni na cher na Dolce Gabbana oh 65 000 bon papa ça qui a la compter eza na ba diamant Dolce Gabbana na ba diamant donc bimo bo mona Dolce Gabbana with diamond bo mona pesa ndenge ezali minga on le bezati tu vas clôturer question moko conseil no pesa bato yo bazoluka ndeti balanda yo bazoluka te il faut pas copier na ndenge malamu pe faut bazala mutema ya kofungwama kotonga te travail discipline koaider ba parents na bango kozwa pe soin ya famille na bango mwasi na bana foyer na bango wana eza biblique donc na kokabela babola soki ba remplir makambo wana en tout cas donc makambo yote ezala normal Kingmaker yebisa biso est-ce que bato nyonso format depuis bane ou bobanda ebele mpe baza reconnaissant epa na yo okotangela biso ata moko mwana na oyo obimisa aza reconnaissance oyo otali ye esala te omoni temps oyo eza temps ya kofula su bato te omoni na kala ezalaka wike moto asala émission alobi bo naleki na corrige moto wana bien na ya na baépreuve ezalaka baerreur ozomona omoni temps oyo eza temps ya kofula su moto te temps oyo eza temps so moto ovandanga malamu na pamboli yo na fuli yo mais so ovandanga mabe bonjour donc distance moi to karma lisusu to développer ça donc
40 ans on a comme nango quand même na komi mukolo quand même na olinga teke na répéter les sous badloro o ya kala wana talaka to tala kutu na lobi ke forme na lobela soute mais na no beta toujours ba griffe car na no travailler toujours mais na comme lobela ba hotel na ba parler Kimika batu muso ba biozan de kwa JB mpiana parce que c'est batali yo ressemblance na yo au lela JB fort ressemblance au batali ba sap hein vous appelez de quoi JB mpiana confirmer JB Ali Masalanga ngana Sege Maniata to vanda nae pale moko Blaise Element na mikili yendaki Sankara nanga naki affaire ya liboso na Congo o azara na Sankara na Congo na beta ba semia ke ba série époque ya Congo ba Yoshi Amamoto Sankara nanga ki Blaise Element dans toi na qui est toujours andoulé wana famille ba massa tozala bango toujours na Bilamo nyoso tomonia au défi ça peut battre neti ba musicien so ba ye bon soki misa ye na kaba na okaba mais na rolo kateke na pesa muté bona ilata lisusu moni talaka za bien tenga za président c'est ça merci toujours ma pause total à ce qu'on a envie. Merci beaucoup président. Kingi wana koti nanda. Donc bino mo bomoni bilamba no comments. Tout le monde ma collection, tout ça attaque la publicité à Congolais. Biso ne ba Congolais yango yo. Rêve à l'appui. Congolais au bas. Maman, il faut savoir que vous êtes deuxième chambre. Dans sa communauté. Bota la maman à biso. Bota maman biso très simple. Très simple abimakana ena mutuka cher mais azana est normal, azana est simple. Alingi na été pas maman be extravagance bino tout au boloba que maman Nancy a payé ça ba 300 reines bobongwana. Ata 300 rentes. Ko seme 300 rentes pas bato ezapeka mbongo lesi bato nzamba sepeli mengeza. Menga eba ke qui jalousie soza mobile oza affaire il faut ça la moninga no mobile mais oh comme qui a moi si yo mobile et ozo ça la qui mouté mabe qui jalousie pas moi si complexe complexe pour naeba que mobile ndé il faut abuna na mobile asa jaloux asa qui jaloux na mobile ils ont la sensibilité Anita Chosoki ya mon marmeza bien yango yo preuve à l'appui passage obligé mama toke nous vendre dans to mais la moi eloko kitsa moi mutema sikoyo tokena kopema oyo botala atelemi ya masambre aza te moya kota nyonso eza te première chambre yango oyo deuxième chambre yango oyo ya moke deuxième chambre yango oyo awa eza juste ba collection ba veste eza na monene mingi te mais ba collection ba veste cher na ba chapeau et puis troisième chambre yango oyo nde ba collection ya ba sac ya ba lunettes ya ba boot ya solo ba chapeau ba casquette ya ba sorte nyonso bolingi. Il faut préciser bien ça shop ça chambre na garde-robe. On appelle ça les garde-robes comme vous voyez les stars américains à l'obi qui est la chambre ya kulata aujourd'hui to la kisibino ya ba congolais. Journaliste bino nyonso bomoni que bolibo contredire King Jenga bolega amen le to za le 31 décembre donc to clôturer ma solo et pas maman Sandra na ebe pour présenter Badba, trophée na meilleur journaliste de l'Afrique du Sud depuis l'une des meilleures journalistes de l'Afrique, Anita Cho, qui est présent ici dans cette maison. Naïe parce que on va mettre on va simba biso na ba émission. Donc on a copément habito bien quelque chose, to partager na bino, bonne année ensemble, à souhaiter bino quand même pas meilleur vœu na bino nyonso bonne année biso. Merci beaucoup. Bonne année na bandeko nyonso partout ekutameli bino bonne année na bino nzamba batela bino donc prière ka makasi surtout na temps oyo anti masque ezaka Seigneur donc atato chiba oto tchawana mais so nzamba bateli abateli soki akokanya obi abateli te bandeko be batiki biso donc biso atokomi lelo tokomisa na nzambe donc yango toza bonyo tozambe mutapesi babiloko nyonso eza vantele 24 août donc batoti batakenga bakena Ferragamo donc saki moko osomba voiture na bafond na chien ekendaki même olimo batouchaki te quand des nzamba ozwa ya mokili
mais oyo ya ngai molimo motika donc nzambe abateli biso topesi ye merci nzambe abatela bino nyonso botika nde oloba nini polémique yaa na sens te donc biso bagrand prêtre mare nde toza awa soki tosala makambo fo osepelaka soki ole te leka na bureau lobaki na na kosana lia mais eza teke ovanda na kwema obanda osaka bapolémique ezanga ntina donc yaa na sens te lobi ane oyo totika polémique tondimana ata faci ndenge aza wana bomboka biso ekende liboso donc totikele charge te biso nyonso fo totravaille tobongisa betamboli na biso donc bomboka na biso mpe ekende liboso kongole kala bolingo ezalaki mais leo tokoma obangana tokoma donc fona invité oso na moni ozoya donc nakima po na obanga oya osalanga mabe donc tolingana message ezalaka ke tolingana surtout nde nzambe akomisi biso ebele mpe bakomi te so totemika na baboutique etonotongo na bamaison donc baketya bagucci donc po nzambe nde apesi kua bamanesi mpe ya bagucci donc baparfum eza ya donc obwaka bakado ao père asali lane oyo mais eya na sens te baversas bachéri miclair onyonso eza bakado esila te anita show nafongolanga siko afongolao lelo tango bamafuta baparfum mpe ezali ozwi parfum na kama donc eza ebele pasike yango ebilo ezomena no le 26 bazwi le 24 le 26 nazwi mosusu tondimana les Congolais tondimana naza epa King Salomon na mama Sandra naso na collaborer na mbali na collaborer na mama nga naza muta ba mama Anita Show alele partout na ba mama yango na lobby Masolo Ezalia, passage obligé Ezalia. Donc on se voit avec vous tout à l'heure parce que tu as commis déjà pour que Négolia Mouké, donc on a vu nos sociétés Meleki. Merci beaucoup. Look, this is for Antika. Voilà, là c'est. Je vais vous présenter mes partenaires Nanga, Maman Sandra et King Meka. Ma certificat na bosan ba trophée. On a joué en tant que meilleure journaliste de l'Afrique du Sud, Anita Show. Et puis meilleure journaliste de l'Afrique, parmi les meilleurs journalistes de l'Afrique. Et wana na eko pesa ye, les a symbole. Les t-shirt il y a Anita Show, na casquette il y a Anita Show. Merci beaucoup, mais la pression ma félicitation na nyonso. Merci beaucoup ma femme. Na Sandra bien pesi ba félicitation belé donc nzamba pambolo okelo koso donc pamba. Ba mapasa Amir Amir Malika donc bango wana ozo bana suka ya mikolo pe bazali baya bazali so baza kote kuna na Aisha donc ba petit bakoli quoi. You can say something. You can say something. Say something to the TV. You'll watch it on DSTV. Say. Oh, you can't. You're scared of TV. Where's your class? You are clever. You can say. Say hello. Say hello to everybody. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous qui nous suivez. Je vous signale que je suis avec le professionnel dans l'image de tout le temps, de tous les jours. Anita Show, collection Anita Show, Mikolo Babi, Anita Show. La tête Anita Show. Là, Anita Show aussi. Donc nous sommes là, on est presque à la fin.
King a bengi biso à maman Sandra, on va boire quand même quelque chose parce que tu travailles au côté bongo. Hey, ça paie ça paie franchement. Au monde on boise naza moi ba vertige mo gezinga na la mutu. Ça paie na melata mai na melata loko moko marmon comme ça tu continues na bilo. Max. Il est aussi vino ici maman bana. Nous on est balambé les secondes comme pour quand on s'épelle ensemble. Même si nous sommes lembi, puis c'est ça là on a passé pour nous compter, pour tant de bon côté bon on peut soit qui on a minute je vais manger d'abord. King Meka a préparé déjà quelque chose, c'est le sauterelle. Il y a sauce, il y a viande, salade, poisson. Quand on dit pas qu'on ne pas dire. Merci beaucoup. Ton accueil et merci surtout pour la considération. La Mundele Bazali. La Mundele Bazali. Are you going to eat what is this? Is it root? This is kwanga. The name we are calling kwanga is like a manioc. Oh, is it from Congo? Yes, exactly. Baisi sopeke ba mapasa bazo jime to comment on mapasa nde ba jime. Mapasa ba jime na ngena ke jime na bango na ba bobo edani na pokite. Baza la kata wa. Et sur la bimi ba no bi na anti. Yo babimi no. Bande ko ça va moi juste ça na maman jean na ko charger téléphone. Mais na moni ba bande ko jime bo mo ba monto na bango yo nyo sezam. Dans au chambre on passe ba jime na masia maman Sandra. Parce que ça on est basé on dit malin. Comme ça aussi la nabino. Là aussi la nabino tant que King a full la nita show. Image à l'appui. Au moment où tout le monde jour il y a bapé un trophée. Alors ça là image on a profité pour la présenter trophée n'a pas King. Donc juste après Kolia, bino mogo on a poto clôturé na bino masolo ya 2020. 2020 dans collection de lamba to clôturé et la voiture to clôturé na kama ya mbongo en dollars per franc. Donc clôturé na yana no. Dani image bon appétit. Thank you.